chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Machi. Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noye tabata keto ba jaloux. Matika Songo. Wana bato keto belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité ya solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Bonjour et bonsoir chers internautes, bienvenue dans votre émission Tosolamor, on a émission Tosolara Tobetara Masolo. Aujourd'hui nous sommes là dans Interma Tongue Toko Solana, artiste comédien Yambo Canabiso, Toko Toeko Sona, sur l'arrivée, il y a comédien Nabiso Papa Mouluma Oakena na Côte d'Ivoire. Asali Baton et Belé, Abala Kuna Botipe Kuna. Kaka Yamo Kone Mutaluki, artiste comédien Alélia, le Bibozong Sanga Namboka, Nanga. Artiste comédien Pebango Penapara Nabomba Lebabi, Kabiso Potoza Bamoente. Mais quand on est des artistes, Toko Sanga, Toko Beta, Toko Lapé, porte par porte, et puis le gouvernement, et Megako Sunga Bango pour être papa, Wana Aya Awana Kinshasa. Mais chose qui se dit, oui, Bosanga Narabien, est-ce que Boko Kisara Yango, Yango Tosanto Megako Solo, Nabango, ba comédien toyo kapé bango idée na bango ce que sima to et ko prendre pe kino nasuka. Donc suivant l'image après d'être continuer. Merci. Zana information ni on sauté mes familles to yebi ke libota na ezali awa na kin. Donc yangona posa na ye ezali aya ko kutana na bandeko na ye. Akutana na bandeko na ye. Bon, d'abord, pendant que ça disons, la décision finale, les athées, parce que tu as préparé nous. Tu as chaque Congo, tu as contact Bosso Kuna na Abidjan. Alors, donc maintenant, tu as une phase de préparer encore la banani bazali awan na biso baza sensible pour nous contribuer pour que ndeko na biso azonga ndenge malamu, parce qu'il faut dire que là-bas ça n'a pas marché. Alors donc surtout qui est peka kuna yozala bien te yangwana na kanisi to kozala pe na bandeko mususu ya théâtre ezala ba isobe ba ilombe ba dandi toza déjà na Prantsakala toza na oyo comme musicien mikolo yo papa Kuba. Donc nous tozala elongo pour que tant soit peu à Zonga quand même. Voilà, merci beaucoup président. Les sons attirés de votre part par rapport au comportement, il y a des artistes comédiens qui ont qui voyage pour au moins appelé Atikali pour éveiller les conséquences pour Bamousou Bakoupa pe libanda mboka. Bon, naganisi mboka na yo izamboka na yo. Soko ke sika profiter na loyenge zawana pendant un temps. Surtout biso artiste. Soko umeli kaka, omona bato bazo betelo maboko bakomo boaka mutu pembeni. Bazo linga kutu otalo sute. Donc profiter na temps wana kuza na succès. Même biso kaka awa to disa awa na capitale to tikala awa. Il faut que profiter tant ozana nous ozopela. Pour qui artiste ngo ezalaka te leur nyonso ozo matakaka. Vers musuzo matile musuzo okiti. Donc il faut que yebango. Sinon jour au kiti okan tseke bando kiale. Oke uluka banganga, o kufa no pamba tout ça, ba kosenga yo soki nino zo kokangote. Donc il faut profiter du temps présent, mais tout en préparant
l'avenir oyebi ke ndenge nazosala boye nazonginda boye lobi soki na ngindi te nakosala nini e oprévoir yango donc nakanisi mpona bandeko nyonso bakendeke même na poto omona bapremier jour bazoyamba yo bien après bakomobayele yo et puis okomi no presque sans valeur biso totikala awa ce n'est pas parce que toza na makoki mais tokenda France Belgique Allemagne tokenda mais soko vandi tout ça otali ngonga kozonga ozongi alors awa toza na matembele na biso et puis noko akoyeba ke totungisa masumu te na makambo wana po azani na mbongo te mais soko oza na poto bazokanisa ke bazalaka na bakonte na babanke tout ça matanga soki ezali bazotuna wabino cotisation bolingo osala mpona nini bongo ye mutu apoto alobi nini alors nga nalingi te bato bakanisilaka makambo wana ke mutu apoto akanisi nini bazokanisa kuna poto mbongo balokotaka ngo omoni donc c'est ça. Pourquoi seulement voulez-vous faire de son retour un événement? Non, mais c'est un artiste qui le mérite. Il a été pendant longtemps dans le monde de Nabiso. Il a fait la pluie et le beau temps, mais comme Tolobi Karabon, erreur Zalaka, succès Leki, Baken Abidjan, Bazaiko, Bazongi na Bango, mais Bango, il faut continuer. Ça, erreur. Congolais. Regardez ces Zaïrois là. Regardez ces Zaïrois là. Alors, la solidarité, c'est mieux que Azonga Awa, Toliaka Pondu, Popondu, Oyatika, et les Kikouma Kas Mikolo. Donc, il y a Awa. Non, mais on a déjà idée de Zakina, M. Chaka, de idée de discuter en go. Mais il faut maintenant, pour la concrétisation, il faut que na Guinée en go, que tout na cimetière nini, ou bien que d'ailleurs bisoka na Kinshasa. Si on a kufa awa depuis 20 ans, bon que nous coûte cimetière bateka yango. Si on bino corps nini bogoya na go awa. Donc il faut qu'il y ait la réalité, tout ça, mais ça n'a pas de souci na biso. Ce qui en tout cas est coquille comme on a identifié. Bon, il faut qu'on tape en contact avec l'ambassadeur Nabiso pour aller à Makambongo pour et que ça la manière qu'il soit quitté. Et ça biloko comme officiel. Voilà, président, dernièrement message qui nous a lancé dans les Congolais presque tout au bataillon partout dans le monde. En ce moment par rapport au début que vous allez battre ma copine, mais allez faire moi m'inviter. Il faut que y ait un message et soutien et pas y a des autorités à Moka ainsi de suite. Mais je crois que bon, il faut bien au niveau NTPC de la réunion pour nous voir officiellement que nous allons collaborer avec Papa Chaka Congo pour que l'événement et Salema n'andenge moko ya malamu. C'est un fils qui arrive pour épée ça peut goûter ba mususu peut bakangama tout ça bazonga. Oyo kufa no pamba pona ki mapeka alors que ozana situation malamu te. C'est normal que fille mutu et matandike na lobi ekita. Mais ce qui kiti sala humble. Yezani humble a yebisi ya on mena to bunda tout ça ko beta ba porte ba to bazaka ba méchant ba ko benga na biso ba oyo ba gentil ba ko loba yaka que tozaka ka lokola personne tozana gouverneur gentil ni ngobla donc gentil. Donc ba to baza gentil ata 1 franc ko pesa mawana billet ko zoama et puis awa azape na famille ba akinofana ndako na bango akokuta na bandeko na ye et peut-être même ce que bela kata tension en tout cas tension que diminuer ce que ezalaka 16 en tout cas comme 14 pour akomona ki azongi na mboka na ye. S'il vous plaît président, lui faire revenir au pays c'est une bonne chose. Maintenant, quel prévoyez-vous pour son avenir, ou soit pour son avenir ici à Kinshasa? Vini oya romene awa, o bino ko prévoir madame. Bongo biso moko awa ba fini ntomena kao. Biso to mais biso ni toujours en difficulté. Mais nous devons aider moninga na biso en difficulté mais aza musika. C'est-à-dire qu'il y a que partager ba passe na bisengo oyo biso to sala nango awa. Donc ils étaient là tant qu'on y a les totiens hélicoptère ba notamment non alors que biso na situation oyo to partager
passe dans Bisengo. Voilà notre souci, c'est ça. C'est comme si la date fait un fixé à retour. Date, bon, on a papa chaque Congo, tout ça, là, non. Bisopé na niveau et un TPC total là tout ça mais en tout cas il les cas décembre fin décembre était oui bo sambla loko la binobo na moni bo sambla ka mingi bo tiango na lusambo po bino bo zalaka bo poser ba question mitema na bino bo kangi pemba la moko bo fongo la mitema. Événement, le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. C'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse Le Double Mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Non, ça idée. Ça idée. Ezali omoni souvent ba kamona baninga na artiste ngaza mwana musala. Ngaza boy. Ngaza mwana musala artiste. Na ça ba démarche mais naki ko sauter jamais baninga na ye. Ya omoni que lelo tout ça makambo ya tout ça vraiment ba considération. Il faut tout solo la kabuza bien. Parce que les gens voient c'est mal l'argent, bah quand ba mona kambo mais ba démarche ni sikasiko na la kisayo mikana moko ta muso mbala moko omona musala salaka komona o ezali ba démarche nazo sala pona omoni bien mama vonga ye hein zo pona so mama vonga zo bela nazo sala su mikanda ya na noto sa ba démarche ya papa kabachi zo pona longa za mwana musala ba artiste utali kamele yaki ngabino baninga na bazali baninga na ezali ba papa koba papa nsakala papa masumu mais souvent ba lobaka on ngana papa masumu to kana kate ko saka bino papa shina ko ke na biso mama mbambo te ce que ozali wana ensemble papa koba to papa nsakala na ndeko amigo to benga yango sabotage to négligence ko ba lobaka to commence bien donc ça rappelle bien hier et bandaki vraiment malamu komona non c'est la papa non totika polémique hein mon papa maso de soda papa nani papa muru de soda naye comité d'organisation esengi ndenge ezalaki on a te ils ont pas wala lobi zenga lo yenge kaka tondi makaka mais makambo malongo de soda siko maintenant on commence le travail pour travailler là to travailler en partenariat à Centre d'enseignement ANPTC. Tous les logos puis balai, il y a Centre d'enseignement ANPTC, nous sommes ensemble. C'est une fête. Alors c'est aussi là papa. Et ça c'est la biso papa la biso Murumba zongi en vie. Et ça c'est papa peut savoir déjà information tout sur là wa. To conseil à l'état congolais ba décorer dans sa vivant. Ba décorer bande qu'on a biso bi balai caporal abula ngandona dans antique postime to sengi entre les attentes sur acheter mbato na ministère ya to na ministère national vraiment que awa polémique la dité à la bolingo to de sika mo ensemble je crois que sur ce bureau bolingo to so la non maintenant non papa to do murumba papa murumba zo zonga voilà na moto etali artiste comédie donc papa na so lelo to moni boni komona papa na biso masu de prendre rapport nini to ko retenir non mais boyeba ki lobi tango to salaki na réunion o to salaki nango réunion à liboso to salaki na kuna na chez Marguerite to lobaki bien que tant que biso artiste to sali ata to tie comité provisoire en place o ezalaki ngaba pona inga tant que président comité provisoire. Il faut tout ça là tout. Toi, on a président Massouma, on a président de l'association. Non, tu sais corriger. Massouma, on a président de l'association d'artistes et comédiens. Comité provisoire, autre salle qui, pour que ça la Makambuya arrivé à Murumba. Ce n'est pas que
soki babi président masumu sabote ki président na ye est ce babi kaka ye mutako zaka président ya comité ya comité provisoire comité wana ya ko charger pour arriver à munuma non il y a da président association mais comité provisoire to comité wana pe comme définitif on nga na président ba koba bali ba sobe bali ba koba chaki wana eza problème là siko to yaki poto pesa contre na président ya association siko président association au sein pour akozwa idée alobi bon comme eza boye akobengisa sikoyo asali communiqué abengisi parti part ya rencontre ya biso masolo toyelaki eza événement ayebisa bango déjà ekomi ya kobomba matekomi officiel voilà nde makambo ezotambola. Voilà, merci beaucoup Katengolo kotambola toza papa Bakoba. Ah bonjour. Ouais, santé ça bien. Voilà, Dalio tout le monde c'est depuis revenu circuler votre intégration. Ouais, nasi président sa lobby, président nsaka lobby, nyoso sa lobby. Donc ngana ko lo bakutu likamute. Nyoso ngana ko lo ba yangona via lobby déjà. Et ça va pona cause la papa na biso aya to yambaye akoma na mboka. Donc papa ko ba dit que vous risquez na famille bato. So lingia tika kuna, akufa kuna. Mais ye moko na nasengi ye moko ya nanu ye moko azosenga alobi te moi si te moi na te mais abi na ye moko papa wana ko mutuna mutuna ebele aya kolia matembele biso liani asala musala bana osala ya peintre akosala musala na mais l'essentiel tozongisi na mboka na Bonjour. Bon, na rectifié moi mon pied. Nga naza artiste comédien té, mais naza artiste mannequin. Il y a formation mannequin, top modèle et puis événementiel publicitaire. Donc dans l'agence, il y a événement et puis il y a publicité et puis il y a formation à mannequin. Na yé na cadre il y a événementiel. Comme ça événement il y a koyamba. Papa na biso murumba. Yangwana na ba intégrer na kati pona to ça la organisation il y a événement yangona na kati ya comité il y a événement. To ça la kaka événement il y a arrivé na suite des programmes après ngai na zongi na makambu na ngai comédie etikali na makambu nango. Voilà. Merci beaucoup. Question sur ce lingali la yo ezali ete pourquoi kaka bo intéressé kaka mingi d'artistes et comédiens au moment d'artistes et musiciens pe baza d'artistes pompiers bazali d'artistes ya babikeko bazali na monika ka c'est comme si monde dans artistique ya la divisé hein. Non, ya la divisé te ezalaka na muto asangisi batu. Tango idée yaka toujours na mutu moko. Tango papa na biso murumba a belelaki ke azan besoin azonga la mboka na ye. Je crois information on a to communiquer on a et banda koleka depuis kala. Mais muto azui initiative ya okutanisa batu eza vie Tchaka Congo. Vie Tchaka tonga azui initiative wana ayebi ba comédien, ayebi ba artiste ebele. Mais tant yé moko a pointé que il faut benga nanu ba artiste comédien et puis na ba événementiel mususu donc à cibler. Dans le quoi ça les cible wana to ko yebisete benga lisu ba musicien. Je crois tant communiquer bandor le cas ba musicien pe ba yokaki yango ba musicien misu pe ba binaka lokolo wana oyo papa murumba bandeko. Donc ba binaka ngo. Donc tant wa bandeko lo bandeng wana batu baalaki bayokaki mais misu baalaki intéressé te to baalaki na ba occupation mususu. Donc voilà quoi. Donc voilà. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Start la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque
à la salle prestigieuse Le Double Mix à Lyon. Raoul Itono bolingo eza lokola nyongo bangi matiti okobanga funda na lekolo kibaka na yo moko. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Ok, merci. Nous voilà, nous sommes là. Tous pour interview na bango papa Koba lobby, papa Masuma lobby, papa Tsakala lobby, amigo aussi à lobby. Donc bango nyonso ba lobby ba assurer biso bien que non des aboye ye aroya bien bako assurer koya na ye bako beta porte par porte juste pour basunge bango ba na bango na ngote mais bako bunda na makasi na bango po papa mulumba aya na Kinshasa donc na pa na bango bituma ba bunda wana donc biso pe ba pandisa ngoto sara ntoya ka ko ba image eza nango etikala nango na soki aye to koloba pe ke aye ba lobi matembe alia na Congo pondo alia nyonso alia na Congo mais il suffit que non aya awa na mboka na ye ndenge ya belele asengi bango azonga. Donc un grand merci à Luc Amonzanga, papa na Trécia na Gladys depuis la France. Mutatika Western Union na défaut. Donc un homme stable, boss na bien que boss un brassavillon noble. Koko de les caméraman, yo bambo te belé Barbie la patronne à petite sa propre maman c'est papa Hippolyte Fanny Touma pourquoi pas saluer Virginia Ngondo moi kitoko la mannequin Bersina Massa yone makam copine de moi bambo te belé. Donc à la prochaine, merci, on a encore de route, bisous, bye. C'est Matika Songo TV, Chenia, Nguya, Matika Songo TV. Matika Songo, Kasongo Machi, Matika Songo. Bon. Eh, garçon, lève-toi vite, abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, Chenia, Nguya, Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comme un petit frère. Aïe. Bakoyanga noye tabatake to ba jaloux. Eh, Matika Songo. On a battu quête belé. Il y a des gens au balinga qui te zonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet.